Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Papa, emela barwaye o mabele oyo pangi, emela ba presta na banganga kisi, zote kopola nango, zote kopima bakusu, zote kozonga mabele loko pamba. Yokela bango bazali swa prinsi maya pamba oyo bate yakaye utaka epa ya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yosalela ye o tango yozana bomoye linga yosalela ye o kufeza ya solo ungaye beti na tempelo tango yifweni ya Salela tango, salela tango mbeko. Salela tango, salela tango fami. Amadi mame, amadi mame, amadi mame. Kedika fumwe, kedika fumwe. Yalilu solo pani. Ngetatila na kilumbu ya suka zina nanga ikelebe uzali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo nekosomba tango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala balandi ya Congo Suisse Télévision ndenge bomesana kolanda biso bututo pe moi à travers site nabino www.congo suisse télévision oyo lobelaka bino toujours bo solo topé politique actualité République démocratique du Congo ya solo penza lelo awa to sali émission na biso mais d'une ici na Moscou nazalinga moko te na yambeli bino mona mboka Fulgence Congo o azali bongo président régional ya Apareco ya Maghreb mouvement politique ya mwana mboka Honoré Ngwanda na ye tokomeka mpe kolobela situation ya République démocratique du Congo pe quelques points au bino moyebi ezali à l'actualité lokola discours ya chef de l'État pe ba point mosusu. Merci beaucoup mbote mwana mboka. Mbote mama Jeona. Oui mwana mboka boni basango na. Ndoto eza makasi eza malamu na ngolo nzambe na peso botuna ndenge yambinga bungu na plateau na yo matondo. Boni Apareco ezali kokende mulenge évolution. Apareco de l'ensemble ezali kokende malamu lolenge ya etumba oyo tula panda ya kolanda lolenge ya etumba oyo tundima ko sala Apareco eza bongo malamu.
Oui, mwana mboka Mikolelekaki Oazali bongo président ya République démocratique du Congo. Mwana mboka Joseph Kabila Kabange azalaki bongo liboso ya palais du peuple devant les deux chambres pour koloba bongo discours na ye. Alobelaki ba point ebele ya solo penda apareko et yambaki discours ango lolenge. Matondo na motuno tuningai na biso apareko yambuzali koloba ete na apareko to reconnaître kananu oyo bingi président république ou président de la république té yango na toloba pe to bloba katango no surtout c'est un imposteur azanani imposteur azali moto oyo alati bongo kombo na yete alati bongo oyo ezali yete ye kombo na ye toloba pe to koloba to kolemba kate ko ebisa ba imboka Hippolyte Kanambe mon Adrien Kanambe le Rwandais oyo ba tia bongo na moto ya mboka na biso po anyokola pe asala biso pasi lolenge azako sala banda nona 7 ningi akomona mboka mais kolandaka discours oyo asaki liboso ya des chambres à parlement biso déjà na site na biso officiel bakonzi ba PC position lolenge nyonso to ningi zailaki pona ba o batanga kite ko ya pasi ezalike komona ba ya mayele ya mboka na biso ndenge baza ko boma mboka ndenge baza ko betela moto mo maboko alobi ete ba comprendre passion na ye oazana ngo pona République démocratique du Congo. C'est là qui est dans la tondi mboka Congo te. Pour le lenga alobaki bo comprendre passion na ye, to pe bo comprendre émotion na ye o eloba fait président Mobutu. Fait président Mobutu alobaki to comprendre émotion na ye po ebaki atiki oyo akumaki impère akumaki yango tamolai. Alobi ete na saki impère 67 akumina 90 alobi na tiki. Pe atika ki impère aki ko sama ka mosusu démocratie banditi to koma inango na 97 oyo bapa ya ba kota mais ye alobi passion c'est-à-dire quoi oyo bato baza ko kanisa ke alingi atika fin ya mandat surtout koti na ndenge bango bakanisaka fin ya mandat na ye de mandat esili et tout mais ya lobi azana passion c'est-à-dire aza lisusu na posel wala miel guana ezanano donc oyo bana mboka bakanisa ki pona Hippolyte Kanambe ko tika mboka so sabongo dauphin mais yango na te tuzilaki ba o bazilaki eza ngambo ya peuple o bazilaki na ba oyo to benga biso ba accompagnateur ya pouvoir wana na kati ya salle ba ozela dauphin baza ko bete maboko mais wana siko eza eposa pe na loba ndenge nini kozela ya biso bato ya ba résistante kozela ya biso bato ya pareil côté pour na biso wana eza posa te toza kozela to yebaki ete akotika ka jamais akota na 97 na bota kauchu na mandoki atatola pe aloba ete nga na kokufa na lisasi na mutu mais mutabongo bozela kini na discours wana nous on savait to yebaki na biso ki na discours wana eza vide eloko mo pe ezala te la preuve neke yango wana bomonaki bon mwana mboka na mwa moke na discours na ye ndenge alobaki ke aboyi na ye désormais élection ya République démocratique du Congo ekozala financer kaka na Congo aboyi na ye financement ya étranger na mwa liloba wana ko loba nini na liloba wana na kozonga kaka na oyaza d'abord aza motutu bokoki ko sala confiance te ba obozela que asala likambo songolo ya malamu pona Congo akosala yango te. En plus, tant que il y a élection, biso na résistance, toi na Conseil national de la résistance. Oza apareko na bande comme so CCPD ba mouvement belé eza na kati. Pe na kati na biso na apareko, to lo banini to koyi ko si ko lamboka. Premier Congo eza pour une politique té pour to la élection et si elongola yango to échanger situation. Et ko changer kan élection té. La preuve to mo na 2006. Jean-Pierre Bemba Mandoki Misolo population na Kinshasa bayemba kutu mwana Congo mais bayiba élection a tourna eleka toyebi kota sukaki papa Etienne Tshisekedi oza na lobaka tango no surtout papa on yaki soki ata akena coin ya mboka na biso na semendo akitiboye awana posa pesa polote batata ba bakosala tipo bazebana kozela eloko mo na kati na ye yeba kenaki na élection tant que tobaki na résistance que élection za solution te na 2011 to mona ki suite nango bakangi imperium ti akoti na sama belé atikali ko kozwa bokonzo azwa kité ça dit par les élections teke solution ekoya na Congo tozela ka ba élection te peuple congolais te to vanda kate pour na chaque fois dans le poto baloba nini buzo bezali ko sala ile oka moko mozi la résultat mosusu yo
otokisaka mai toke zo style lingi comme sucre comme caramel te mai ya pamba etokezala ka mai ya pamba toza ko sala solution ya élection tour à tour mikolo mais bon c'est la échanger ni situation ni na kati ya Congo na biso lelo c'est pas par les élections que tu reçois qui mène mboka c'est pas par les élections que tu remona ke mboka na biso ekosikolama donc tolo baka élection mingi te financement ya yete ezali bungu tulunde lobi na lingala donc eloko te ya solo penza mwana mboka lobi na élection tende changement ekota na mboka Congo ya solo penza mwana mboka na okio uji koloba bongo na bokebi likambo ya Jean-Pierre Bemba ya solo ba mboka mingi ba yebike MLC parti cher ya Jean-Pierre Bemba et c'est là qui bongo congrès il y a 2 jours donc na ouverture ya congrès na bana mboka bakamwa ki ba mona ki présence remarquée ya ba autorité ya majorité présidentielle lokola André Atundu lokola Shadari. Et puis na sima ya congrès mwana mboka Jean-Pierre Bemba ba ko pesa ebongo passeport diplomatique to ebite génie ni entre MLC to PPPR de bazali ko jouer selon bino appareil na koloba selon seulement appareil côté mais selon la résistance pour situation actuelle ya Congo na biso eza situation oyo mboka liboso et vivre ngo saka Congo te ba français bazalaki occupé par les allemands ba payer belé jusqu'à ce que libération est acquis alors tout congolais oyo azako comprendre te soit eza par ignorance to azako sala nanko lokola bato MLC to yibi MLC et wutina Uganda Museveni aza parrain PPRD et wutina na Rwanda c'est-à-dire eza eloko moko oyo eza leloko ignorer ko sala diagnostic ya malamu te na kati oyo la situation oyo ya mboka na biso munganga soki azwe moto na malade saka examen général abi examen on a sali yo microbe ezali oyo azwi akomi bakisi oyo omeli alors situation ya Congo eza politique te komona lelo que MLC baza ko persister kaka ti lelo ya komona kaka non la situation va changer on va négocier sur le congrès comme si le Congo était dans une situation normale Congo est une situation politique normale on peut pas aller na congrès basanga na PPRD ba lobby wana ba signer FCC ceux qui font comme des Congolais après ba robo yango le lobby on ba ko ndima yango ba ko landa yango ça dit quoi basaka ko tourner peuple congolais na buzoba na pasi quand est-ce que peuple a joué réellement situation bomengo o ya biso ça dit quoi toka mon abiso te soki bazalaki bayaki parce que à faire des comptes à tout c'est un vrai congolais oyo azalaki un ancien mobustis ayebi citation officier de renseignement ayebi citation malamu ya Congo koleka batebela yebi mais ça dit andima na ye aya po amiteka et pas ya bapaya mbanwazui alelo koma président ya conseil d'administration ya SNEL ye mutu azali mutu liboso na SNEL wana monga courant et tout na poche na et pour lui ça va ça suffit mais le reste bazo pas ba zaka na intérêt libumu na ba yebi passe ya congolais te ba politicien ya libumu mama ba yebi passe ya congolais te etali pe bango te ye acha misolo na kati ya libenga na ye libote na ye elia lelo lobi ça va mais akufa lelo akotikela bana na ye nini héritage mboka ni na kotikela bana ya pasi yango wana oui ya solo penda mona mboka Fulgence Congo parti ya résistance à Pareko bit penda ya Pareko na kati ya République démocratique du Congo pe Kinshasa position na bino ezani ni pona ba élection ya 2018 moi ko bongisa mokene wa lopoto mo rectificatif ezali que Pareko eza parti politique était Pareko ezali alliance des patriotes pour la refondation du Congo na kati na Pareko ezana ba oyo baza ba parti ezana ba individu ezana ba association biso tout osangana wana na sima président Honoré Ngwanda lelo oyo 15 ans pona ko sikola mbo bibit ezanini Pareko esalema kaka po libérer République démocratique du Congo na maboko ya bapaya libérer lokola Laurent Désiré Kabila a libéré biso na 97 te na 97 ya la libération te la preuve n'est que yango to comme surtout ça nango lelo oyo mboka na biso ebengami la capitale mondiale de viol chaque ministre na Congo aza ko violer mwasi moko lelo oyo mondele andimi qui a plus de 10 millions de morts na Congo 10 millions wana bakufi na correlaté 10 millions wana bakufi na malaria te me bakufi baza ko kufa na masasi baza ko boma bango se ko ba ko boma ça dit génocide moko oublié ya ko sala ma situation na mboka na biso lelo zoto lingi libération oyo toza ko luka ezali ya ko kozongisa souveraineté kozongisa bosomi ya peuple congolais oyo lelo bapaya bakangi lelo eza secret ya kolobate que
ba Rwandais si ma communauté internationale bango baza kokamamboka na biso po bango bazaka loboko oyo ezobeta nde balobaka na lingala soko moni mona soso atoni si na nzungu seke mama na yaza na se ba Rwandais basimi nzete mais c'est-à-dire la communauté internationale na ba multinationale ba compagnie ko ba Glencore ba compagnie minene ba ko exploiter ka bongo coltan ba ko exploiter ka bongo ba matière première ya mboka na biso. Donc bango ko linga ta mokolo moko te situation na mboka échanger. Alors biso to ye pona nini koloba ete tout ça la identification. Moi, parenthèse, je maman, au Yébi était l'élu, tout ça la 20 ans, peuple congolais, Azara, la carte nationale d'identité. Seul pays au monde. Carte, bah, pour faire même la carte d'identité. Ça dépend de bango, tout ça, les sous, tout ça, cannabis au batouté. Herman Cohen à l'Obayango, habile Congo, habile Nord Kivu, pour le département d'État américain, ils ont se retrouvé dans le Rwanda. C'est-à-dire qu'il y a des Balkanisés, Biteni, Rwanda, Angola, Kayemba, Ouganda, Lolenge de Bango Yangwana. Ce que Bissot Ozako, Toye, Ponanini, Congo etika la bongo na bosomi oyo ba papa indépendance batika biso nango papa Kimbangu Lumumba l'équipe vita les Kasavubu les Mobutu batika biso na 2,45,250 km² oyo ya babele na biso baza libanda to wana posa tozo ba xénophobe te ya koboya bato teme mutu na mutu aza na kati ya mboka oyo yaye to vivre na kimia posa ya pareko yango na libération wana nde esalema ya solo penda mona mboka population ba meka un peu kopesa confiance na Honoré Ngwanda pour lobi soulèvement ekota na mboka Congo lolenge bolobaka et biso to kopesa confiance na Honoré Ngwanda to yeba Honoré Ngwanda azara wapi na ser mai na lola to na mokili kaka yebisa penda population bazali kotala oyo à travers Congo Suisse télévision oui c'est ce qui Honoré Ngwanda aka wapi. Merci na motuna wana etuna moka mwa mingi na bandeko situlo osaka pasi lo bakanini keno balobi naza na samai ni koloba tout simplement que naza esika oyo banguna baza komona ngatende ndeto bana lingala motabata maleko na mayele aza bongo ya kobatema aza ya kobatama pe aza kosala pona mboka Kongo abata mpo leka bango na mayele ye ayebaka oyo bango baza kosala po aza na kati na bango tobelo moto lobaka tobenga ba kolabo. Il y a certains Congolais oyo zo mona kolabo mais azana kati na bango pe aza kosala pour na peuple congolais. C'est avec ces genre de personnes que tolobaka tout ça bongo nase na mai. Mokonza nase na mai pour aza kosala pour na peuple congolais. Nga naza président régional lelo ya Pareko Maghreb. Nasa koti na Pareko il y a plus de 11 ans lelo. To travaillaka. Il y a des réunions qu'on tient avec le président national. À la téléphone. Monde comment yebina yo mona mboka yebina isika Honoré Ngwanda azala mais oboya koloba po lelo mona pu ba betie masasi ko na mboka na biso ba service comme ebele ba ne service spéciaux la ko la muki bo kolando ti esika ozali ngo boya koloba esika Honoré Ngwanda azali ko boya koloba esika azali eza vraiment po na biso eza nango na lelo o eza na mutu ya te ya mutu ezake nini aza kosala pona mboka Congo lelo est-ce que président national ya Pareko mesone ngwana nzambo kwa tumba aza ko contribuer na combat aza ko contribuer na nini na pona Congo lelo mutu robo yango azate asali preuve na bitumba o abanda kako koloba ke aza wapi wana libote na ezape na pasi wapi na posa ba ye mutu aza na posa ayeba mais là eza sacrifice moko asali pona olobake pona mboka na nga Congo nazala na bonkutu nazala bongo esika oyo eza ko permettre na mene butumba solo lelo to loba yango lelo aza kaka moko oyo atikali na Congo lelo aza ko kenda sembo pona Congo wana ba Mobutu bazaki boni yazalaki l'un des derniers proches collaborateurs ya Mobutu c'est un homme très très intelligent to wana to lingi bango te ba André Atundu bango na pe bazaki ba Mobutiste tandenge bazali ko nyoko la mboka lelo to za susu Honoré Ngwanda to pese confiance to ebite yango aromela lobby obaro baki Mobutu ande ko mela makila bango bako mosala na gouvernement na biso lobby kuna to pesa su bango confiance yango na lobby na oboye bazalaki ebele lelo to sala 20 ans basi bazonga bango no sote po ani yazonga te babenga ye banda na Laurent Désiré Kabila asa moto oyo aloba ba preuve ezalike ba americain ba ponaka ye ba pesa ki bokonzi ya Zaire alingaka yango te po ebi système oba okay nango ya système impérialisme wana yango te biso tolingi bosome ya solo na ba Atundu bazana na Belgique avant Tunda zonga bazala ba solo la na ba mokolo na ba tout ya Mobutu wana bayebani na ndenge bazalaki
ti lelo aza kozonga te 20 ans pe nzela aza komema biso esengeli na biso tondima mosala nanu oye asali pe tosala confiance parce que tina ngongonga oyo aoke na biso ka asembo tondima mutu to pese confiance mutu to bonite nanga na otego loba boye nanga ina loba to mso malobe katanaki lelo mokile koma na technologie ba réunion koma kosala ma par vidéo conférence toza awa ngana ye na yaki mobimbo na Russie j'ai mes collaborateurs na Maghreb nazo tenir ba réunion na bango to tenir ba réunion na secrétaire général oya biso o avandaka na Londres donc toza naza na posaka na mona physiquement beauté pour na travailler na ye tant que il est vivant on se par na ba mail na ba voix nyonso tout oyo mondeli apesa biso lelo toza ko travailler pour na Congo la preuve aneke na kati mboka posa oyo ya biso ezalaki ya ko sensibiliser peuple congolais donc akita na Kisasa te peuple la comment sensibiliser peuple ayoka ngonenge nini peuple zeli ka mona ete pusi ba oba mona ngono ba sa eloko moko te to sala mo confesse na mutu oyo aza ko loba ba bengaka général de Gaulle 1945 mais c'est radio alors baka ya no baka na radio mais lelo oyo nzamba sali ngolu ba Facebook eza ba Skype et autres tous les moyens possibles ba réseaux sociaux et ça là que message et comment toyo kané message to luka komona yete po na ngonga na temps voulu peuple congolais akomona yepo azamo na mboka Congo. Oui, ba imboka ya Congo Suisse télévision ya solo penza to komo pusa no moke na suka émission na biso to rappeler bino to ambela kimdo mona mboka Fulgence Congo azali bongo au cadre ya parti apareko ya mona mboka Honoré Ngwanda ya solo penda mona mboka to meka mpe ko tunda bino motuna oyo bino na kati ya pareko bozali ko benga bongo Joseph Kabila Kabange azali président ya RDC imposteur ya solo penza na moto azali imposteur azali oyo biso ba Congolais bazali ko loba ke ba institution nyonso ezali illégitime kasi azali ko nommer mikoleleka ki bongo anomaki ba cour ya cour constitutionnelle babi nomination ezali dit ya ko changer constitution pour qu'il ait na 3e mandat lobi to lali to lamuki a nommé bongo John Numbi oyo mikoleleki ti lelo depuis 2010 bazolande na ndenga boma chebe ya oyo ya voix de sans voix kasi lelo ba nommé bongo na FARDC na bino na pare ko bomoni likamongolo lengi ko mama biso déjà oyo bino bo benga constitution biso benga ngo charte d'occupation c'est-à-dire basala mo livre moko boye po e umisa posa na bango e umisa occupation na bango na Congo po soukeza nini ya occupation wana balkanisation ko kata bongo Congo na biteni tukobisa ba imboka boye ba ex pays alaka on ba ka no ex femme bo kabona na mwasi mo bo asu mwasi mo balete ba ex pays ali lelo ba Yougoslavie za ex Yougoslavie mboka oto ali le koma lelo ex RSS biso bebite za bongo ba komisa biso ex Congo démocratique pour wakati teni et ba bisi république de Kivu république soki de Sud Kasai république ebele biteni alors na charte ya occupation wana bango basali ye nanu a respecter nanu malobate on l'appelle imposteur parce que c'est un imposteur ndeko na ezowe aloba kala mingi ta ka na mobu otoza o 2018 ayebaki même pas que azalaki congolais dans ba certaines années déjà ils ba déclaration moko grave au ti le peuple congolais to kokaka na biso ko comprendre ba porter ba parole ba déclaration ba toté comment mutakolo ba keno ayebaki teke azaka congolais tu to bi ka imposteur yena ndeko na to kosi po uti na monoko na ye lelo mende andima ke kombo ya Hippolyte Kanambe ya solo bezaki kombo o bazalaki ko benga ba bomba maki na Tanzanie pour Mobutu ane ko luka bango c'est faux et archi faux de son vrai nom c'est un imposteur parce que a usurpé identité na tana o maza moto fo bakanga ina no pona identité ya moto o azui alati est-ce que nous avons preuve ya Hippolyte Kanambe na lobi boy yo za mo pandi sango tana archive na bino la mère Mende a ça la déclaration na chaîne nationale au bango ba commissaire ya bango que kombo Hippolyte Kanambe ya solo kombo mais alataki yango pona ko banga ba service secret Mobutu banda ko lukaye ça ba benga na poto aveu c'est un aveu andimi que ça ya vrai mais sikoyo alukeli yango kaka moyen à maquiller yango mais on sait que ça bongo c'est qui est vrai Hippolyte Kanambe ne kombo na ye abotama na Congo te mama na ye eza sifa o balati sa te
aza mwana ya rwandaise aza neveu ya James Kabarebe o makambo somo bo aza neveu ya James Kabarebe eza makambo somo te eza makambo oyo lelo to bandi ya suko loba mais eza bosembo peuple congolais eza bosembo moto wana aza congolais te pe aza pe na posa kozala congolais te voilà moto ba que comprenez ma passion pour le Congo. Moi j'aime mon pays hein. J'ai pas une passion pour le Congo, c'est inné. Mon amour pour le Congo eza na kati nanga na koza na passion baza na passion lo mo boye hein donc ozo simba to ozo monetre ko okende ko okimate. On a plutôt le patriotisme. Moi je suis un vrai patriote. Nous dans la parcours de la Renaissance, nous sommes des patriotes. Mais lui plutôt il a la passion. Azane na moi pour ça moi sukali wana na monoko yango esake albina bo comprendre nga na zana wana pona na passion mais alingi biso ta kolinga pe biso te a nommé oyo lobi wana John Numbi ataki na mopanzi po azabatu o baza ko accompagner na ko bomaka congolais yena Gédéon Kyungu bango so obomi congolais nde ko mwala mpona bango oyebi mbula oyebi moto babengi Gédéon Kyungu akata bato ko kata na shaba na baba te Gédéon Kyungu aza mokonzi ya kata katanga mouvement armé moko bekuna ya bomaka ba congolais na ba machete tanga bomi bakoti na PPRD ba yamba ko yamba olaza na prison au contraire aza lelo encadré par la police ba futi misolo po saki musala ya malamu John Numbi abomaki Shebeya mubunisi munene ya ekolo po akina ba secret ya liwa ya batu ya bunda Kongo na Matadi babomiye kuna soko bomi nde ba obomi congolais nde ba komisio boma congolais ba pesa o mano ba pesa o ne mano ku constitutionnel wana to be ngonka cour pour za cour mais eza iloko te na kati za vide de sens mutako kuna eza na moto oyo akoki koyokela yete akoki kozana so motalo banek sembo te atie bango wana ba sala o ya lingi basala parce que il est là pour s'imposer na kati ya démocratie du Congo. To la nakawana te to la bit na tozali nini bit na tozali to libérer to sikola mboka pour non sikola yango to la ba voix légoté aux élections cour constitutionnelle voix oyo te wana tu wana ba Rwanda basi bakanga basi bazwa ba institution nyonso ba boto la biso nyonso tu nkita maboko na bango la police bango renseignement bango nyonso tu bango parce que biso to tukali kana biso na pepe na biso na libanda so to yoka na pepe to sangani na ba politicien te to sangani poto sa nini to zwa makasi to tia bango libanda nde to kolonga etumba oto wanango ya solo penda mwana mboka to komi bongo na suka to tikali bongo na motuna ya suka ya solo pona Fulgence Congo pona Apareko pona Honoré Ngwanda eloko nyinyi koza la solution ya crise ya République démocratique du Congo ya lelo totangi na makambo misato troisième dialogue transition sans Kabila topé élection ya décembre 2018 na motuna oyo maman na bete otangi opesi wa ropoto ba serso misato me ya malamu ezate ya solo olimbisi ya koloba ke ya malamu ezate pona nini po dito toloba transition sans Kabila n'a pas de sens pour déjà sur le plan légal bon pesa déjà bon on a glissement a glissé déjà depuis 2016 deux ans il est hors mandat donc ça transition sans y na base nini surtout na logique na bango pour zawana a glissé qui et longo ba institution tout et ça hors mandat il a glissé azawana transition ça y bon on va nini ba élection kutu nous devons oublier les élections de l'élection na contexte nini na occupation ba kendaka na élection té solution zali boye peuple congolais a sa conscience asa ilikuwa basaki printemps arabe salemaki printemps burkinabé salemaki ezaki peuple ba liberté mais assez libéraka un jour akolobake il en a ras le bol akobima libanda na 98 to bengana ba Rwanda na Congo wana to baki na kisasa biso soto ngana amona changu to bengana ba Rwanda na kisasa bakima o Kabila anaye ko seka abi na baki na okutu kokima teza bakutokela ba Rwanda ote nga na yepa kimia kei batongo bazongi bisulu su na mboka baondi bako konza lelo alors tokobandela o tusaki na 80 na 98 mais tout ne tokobandela yango na force tokobandela yango na loba na kanda tokobandela yango ezaka pona ba occupante mais na ba collabo c'est-à-dire quoi ba o no tu baza ko accompagner
les Mende, les Alexis Mwamba, les Chadari, les Bochable, Moko Moukousi, rebelle, il y a le Barso qui na télé, il y a à défier le peuple congolais comme il y a PPRD. Ils sont tous dans le PPRD, Aouta RCD, ceux qui moi, il y a Motabitumba. Bah ça est belé. Non, lui là, on a garçon de course na bango baza garçon de course baza on a pour na bon. Koluka mo lembi poto koluka mo ma panasi makila ba ko ya peuple congolais mais un jour ba ko futa. Oui, merci mon mboka moi loba suka na ba diaspora nyoso bazali kolandao na bana kin moi message fort topé bambote nyoko koloba na bo nyoso balanda ki. Na ba o bala ninga mukalo na ko ba ete tolinga ni mboka Congo. Tolinga mboka na biso Congo. Na lopoto baloba on est mieux que chez soi. Oza na diaspora oza na poto za wapi ozobota komo so mandako na bapoto mais o malamu eza kaka mboka oya yo. To moni ba français ba pesi coupe du monde ko mi otengolo Kanté aza malien tout ça ba de racine ka ba origine na bango. Oza na okoma français lelo. Oza na village te oza ka français à Île-de-France. Mais malamu oza na mazama teki na omoko boye oza lo obetaka otolo Zambe zali Louvi les a tués tout linga Congo na biso. Alors pour linga Congo pour na ko changer situation oyo to za nde bomoko to lingana to tika ba intérêt personnel. Kenga na zamuta oyo soki biso tout oza autour idéal moko o ba bengi République démocratique du Congo. Etumba oto olongango na belika wana bolingo ezala. Pour na biso peuple congolais. Et pour solution ça moko ils ont la résistance. Bah, au Bazali Banda, il est encore temps pour rejoindre les résistances. Soit erreur, soit biso to erreur tout bon bana na bosolo. Mais na sûr que bosolo ezali côté ba résistant parce que on va témoigner que Congo wana ba ka ko kiper ba pied ba boma ba sala o ba osala. Na ngambu ya bosolo ezali ko linga mboka. Pelobi nango esikolama. Matondo. Oui, longonya mingi na baimboka pe merci mingi pour bozalaki toujours branché pe scotché na site namno 3W Congo Suisse Télévision ya solo penza tokomi na suka to mbele ki bino bongo mwana mboka Fulgence Congo oya zali bongo au cadre ya parti apareko ya mwana mboka Ngwanda ya solo tokomi na suka matonzi mingi na mon boss maître John depuis Suisse, motema ya mama Misha, merci beaucoup. Na mon cordon junior Moyoabo, merci na les superviseurs Papi Lokonga, na bosanité Oazaki bongo na sima caméra pe Montréal ya Moscou, na mon bongo ingénieur T10, merci na le journaliste. Oh mon journaliste o akochaki biso pena malamu David Mombele pe merci na ba onyo basali ko sunga biso butu pe moi na moni bongo mon vieux mokondi ya Moscou le vieux viengele pe merci mingi na David Peter Tembo Willette Jokwa na bosanité Mère Bondey na États-Unis la belle choc Bomboule na États-Unis pe na Belgique mobimba na moni bongo Blessing Mulamba Faila Mulamba pe na bosanité bana Moscou nyonso oyo bazali ko pesa biso penda soutien Fanny Boisa ya ngaleki ngala bino to monani na mikolo ezali koya. Papa, aimez la baroye, oh ma belle, oh yo pangi, aimez la bapresta, na banganga kisi, zote ko la nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga ma belle, loko pamba. Yokela bango bazali sma prince maya pamba
solo ngai beti na tempelo tangu ifweni yaya salela tango salela tango mbeko salela tango salela tango fami amani mame amani mame amani mame kedika fumwe kedika fumwe yalilu solo pani ngetatila na kilumbu ya suka zina na ngai kelebe ozali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo ekosomba ntango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo po atitaki yesu masia salela tango mbeko salela tango salela tango fami amani mame amani mame amani mame kedika fumwe yamilu solo pani mboka na mboka tozoyoka basango butuna moi tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama e rachetons le temps Jésus revient bientôt rachetons le temps Jésus revient bientôt Maranatha Maranatha kolo akoya Maranatha Maranatha kolo akoya salela tango salela tango mbeko salela tango salela tango fami amani mame amani mame amani mame kedika fumwe yamilu solo pani mujambuje nkifetivanga lulendo mama ungai betelo kuna tempelo mboyawo mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bikayimbidila bikatusakidila mfuweyo yandikele luzo salela tango salela tango mbeko salela tango salela tango fami amani mame amani mame
yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.